Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota langa mbote na bino awa toza liboso ya lupango oyo place totemi ana porte ya rouge toye kotala lupango moko awa na kati eza morcellement atokota ndenga kati tozo diviser lupango par 2 ou par 3 lupango eza 21 mètres sur 24 donc morcellement ezali na 2 parties lokola 11 mètres sur 24 na 3 parties lokola 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24. Donc, le pango yango est très bien, très posé, très calme. Torobima libanda, bota la libanda nengezali. Donc, libanda est très bien, très kitoko. Libanda nango yango awa eza veni. Torokende na mwa ndenge ya mbangu. Donc, awa toza na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur Mimosa. Quartier Mimosa, Kinsuka Pêcheur. Donc, nzela mai donc toza à 15 minutes ya Kitambo magasin bomoni quartier ndenge za kitoko ndenge quartier etongami donc morcellement par 2 ou par 3 donc 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24 soit 11 mètres sur 24 eza na prix ya bien o nyos aza intéressé na quartier na ndenge lupango ezali obengi biso to solola to eba ndenge nini to solola na yo pona prix na pona morcellement. Donc commune Yangaliema quartier Kinsuka Pêcheur Mimosa à 10 ou 15 minutes ya Kitambo magasin. Mbote libota langa mbote na bino awa toza liboso ya lupango oyo place totemi ana porte ya rouge toye kotala lupango moko awa na kati eza morcellement atokota ndenga kati tozo diviser lupango par 2 ou par 3 lupango eza 21 mètres sur 24 donc morcellement ezali na 2 parties lokola 11 mètres sur 24 na 3 parties lokola 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24 donc lupango yango oyo eza très bien très posé très calme torobima libanda bota la libanda ndenge ezali donc libanda eza très bien très kitoko libanda nango yango oyo awa eza veni torokende na mwa ndenge ya mbangu donc awa toza na commune ya Ngaliema quartier Kinsuka Pêcheur Mimosa quartier Mimosa Kinsuka Pêcheur donc nzela mai donc toza à 15 minutes ya Kitambo magasin bomoni quartier ndenge za kitoko ndenge quartier etongami donc morcellement par 2 ou par 3 donc 7 mètres sur 24 7 mètres sur 24 soit 11 mètres sur 24 eza na prix ya bien o nyos aza intéressé na quartier na ndenge lupango ezali obengi biso to solola to eba ndenge nini to solola na yo pona prix na pona morcellement donc commune Yangaliema quartier Kinsuka Pêcheur Mimosa à 10 ou 15 minutes ya Kitambo magasin.